peut dire ça. Bandinga mabete. Zoé Kabila tournaye à se retrouver devant micro à lobby hier à combattre la famille Kabila depuis 1997. Parce que tu lobby to mettre en cause au monde ba congolais à mauvaise qualité ba binimba ou pas ba na biso ça ba raisonnement ya 10e minute. Attendez Kagame a outi koloba que M23 est associé na Kabila bien que Kabila yemo na New York Times na lobaki muto koloba ya zana M23 ça stupide a bengi na no paré na stupide. Et Kabila Joseph a servi dans l'armée patriotique rwandaise avant na Afdel Bassala. Au Kabila avec un soldat rwandais. Après comme président na Congo. De bato sakana na Congo ma. Est-ce que vous autres la bagamonde nous olé? Bato beli ba sakana na biso parce que beaucoup de temps sont passés, les gens étaient figés dans les camons baga ça zali réalité. Or ceux qui au côté au fond, ils allaient dans la réalité. Mbote cher internaute, mbote ba congolais à monde entier, mikolo na bien bino bana mondial. Pour boza ba mondialiste, grâce à mystique ya ba joueur na sur Léopard Robinson nous sangana ki le rôle mutu moko to pesi résultat tala lelo to ke coupe du monde. Donc Dieu était au contrôle ngenga na lobakalanga que Nzambe vraiment azana contrôle, y compris Fati, notre président de la République, ce qui est fait à Pesaki Molende, à Pesaki sur le BDP, to ke était donc naye tozongi sima tondo mingi na sepeli ko kutana na bino ba oyo yangai oyo bozalaka déjà bondima ke awa à travers tindika nde tozaka masolo ya kitoko avec Molobeli saintement votre serviteur. Lelo journée eza kitoko makamunyo sobe eza kitoko parce que Nzambe azana biso. Merci d'abord na la grande équipe ya tindika là je pense à Rifin Kisombe et pourquoi pas Junior Kapaya, on doit retenir cette compagnie et Bandeliti Souka n'a profité na même occasion pour saluer les Congolais à bonne qualité au Balandarabiso avec justesse bien sûr. Je commence par remercier d'abord Maman Yohan, notre consultante depuis Bruxelles. Maman Yohan, merci. Na oyo ozali kosala ozayo mo côté Maman Inej, Yepé Tobo Sanité, y compris Maman Sharon. Présidente à l'UF de jeunes, il y a Belux, il y a IDPS, tu peux s'occuper de Tebele, les sanga ya ba maman, bossala makambu ya bien, bossala makambu ya kitoko, pour na bola mu ya ba imbo kandenge toujours awa na émission d'habitude tu recommandera makasi bolingo ya Congo na ya ba Congolais. Ce qui to sali yango même Nzambe pe place azali aza ko sepela pe aza ko sepela to ko bosana te batu lokola ba Gelor Nkumu ya batu ya Divine Mubi batu lokola ba vena ngatumba kolesha ya batu ya Maman Laurence to bosana yote batu lokola ba Junior Chimanga ya batu ya Jordan Kwete donc Maman la Queen Soraya et puis pourquoi pas l'association des Congolais de bonne qualité dans l'ensemble et surtout Yemoko professeur Ntumba et puis Yemoko Babengiye Léopold Sap, Congolais de bonne qualité. Donc, big up, place Bozali. Kenzo Mukendi, Londres ne tombera jamais tant que yo Zawana, do Barolonga yote, Nabatu Yabakabiliste, Nabatu FCC, Ikiria Rwandais, Barolonga yote, puisque Baebi, qui tu es, Oza déjà Nakatia race de David, donc Oza Mouta Pambate, Kenzo Mukendi, big up à toi. Tu es veillé, Congolais, tu fonds la bango mémoire, va se retrouver les bons côtés de l'histoire. Et les bons côtés de l'histoire, on l'écrit avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo Lumumba la kaka ba Congolais que l'histoire du Congo sera écrite ni en Europe, ni en Orient, ni en Occident, mais sera écrit au Congo par les Congolais eux-mêmes. Et je crois, très prochainement, mon Konzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a une commission. Il y a des Congolais de père et de mère 100% va réfléchir sur le constitution. Donc, ce sont ces Congolais-là qui vont trancher entre la révision constitutionnelle ou le changement de la constitution. Donc, la primaire revient à ces Congolais-là pour tout rendre l'acte à la parole. Pour tout ça, hommage Makasi dans notre héros national qui était Patrice Emery Lumumba. Ba Congolais bino vandi a bolali awa mboke yindaki.
biso tolobi eloko te parce que biso toannosaka déjà bamakambo oyo ke mikolo ekoya M23 ekochange kombo, M23 echangeaki kombo ekomaki AFC ntango bakomi na nanga tokoyebisa bino ke après mokolo nango véritable akobima oyo akobanda kokamba yango na soutien ya tata na ye oyo ezali Kagame puisque Kagame nde moto akreaka ye sepelisi ngai Kagame au cours ya interview na ye na Jeune Afrique Kagame a été clair que ye aza wana mpona koyamba ba oyo nyonso balingi koya kodestabiliser RDC baleka na nzela na ye ya déstabiliser RDC mais en même temps Kagame a kosenga na biso ba Congolais biso nde to neutraliser les FDLR pour akoya kodestabiliser mais ye au moins a la droit de créer millions ya ba groupe armé na mboka na biso et puis kozwa infiltrer ne ya kala o achaki biso ye comme président pendant 18 ans soit juillet à soutenir et sous davantage va déstabiliser mboka ndeko fongola miso parce que so fongoli miso te ba ko buba yo mais heureusement pour nous nous avons Dieu et Dieu est avec Fachi c'est pas ba ko banda kokota ba confusion alors ba tunyo so ba na biso ba masolo PPRD masolo Senko masolo ya pacte social masolo ya dialogue mutu na mutu ayebisko côté tozali maintenant c'est la guerre et non le dialogue parce que tu comprends qu'il y a des gens cachés alors maintenant bomi tout nebino moko un ancien président qui part chez le président d'un pays voisin ba sangana naye ba renforcer oyo yemo combattre na kala mais baba na ko boma ba congolais pour que dialogue yana négociation ya zongela ba pouvoir naye te wana président na bisote wana ndeko na biso congolais te na ndimite ke congolais o ayemiyebi ke azali congolais de père et de mère akondima akende complot nini to sopa makila ya ba congolais mususu en faire rapprocher biso pembe na pouvoir to bana ko diriger Congo voilà eza ndenge na biso ba congolais te wana ezali makiona babeti biso alors ndeko na ngai lamuka toza na deux faits ba FDLR babomaka batu na Rwanda te babomaka nde ba congolais ba ADF na lu soit déjà ba rebelle ougandais mais babomaka na Ouganda te babomaka ba congolais et là kisini moi je suis venu vous dire la vérité toutes les rebelles tous les groupes armés au bazali na est et à la création il y a deux présidents il y a ba pays voisins et à la création il y a Museveni na Kagame maintenant ba kosaka ke ba groupe armé neza pona ko menacer sécurité na bango or etande ba groupe na parce que bato ba opéraka na ADF na Luana sukuti na katoko nokuta ezalaka ba Ougandais na ba Rwandais tous les groupes armés et la ba FDLR neza ba création ya Kagame ba créer en bango ba Colette Boakman ba Louis Michel na sita tangela ba gama batwana bango nde baza la base maintenant yo mona ya Congo olingi siko ba l'action makambo ya Congo na lolenge nini na façon nini pour comprendre ata balobi ke yo zali pour ba aveugle nyonso mokili poza na somona ne place comme ça quand même en tout cas ezapa mingi na profiter na même occasion na saluer Francis Colombo depuis Kampala Olanda Rabiso KG que j'ai Kampala Olanda Rabiso Roger Boya depuis Montréal Olanda Rabiso na Canada kuna esal Rabiso énormément plaisir kaka ndenge ba Gelor Nkumu na mwasi nae Mobi bakanga bandal et comment ya bango ba contrôle ba ibisa ba tukete ba vraiment solo ba vraie vérité ya makambo kanabiso ezali et pas ya Saint Thomas. Et puis pour terminer mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi azalaki na Qatar akendaki comme ma solidarité ya ba congolais na mboka Qatar parce que ba Qatarien baza ba victime ba missile iranien akendaki uno ko compatir na bango a rozala de retour parce que mokolo ya dimanche tozo yamba ba mondialiste na biso ba joueur na biso oyo ba pesi biso honneur to komi bato oyo le 17 juin to kobeta na Portugal o déjà l'esprit tout to gagner bango to zelaka to kutana na bango moko ba kokamwa pourquoi biso tozali eloko ya makasi et pourquoi biso le seul pays dans le monde qualification na biso na mondial ebele ya ba pays ya monde batali yango pe ba sepeli joie et se manifester siko yobo ya biso ba congolais yonan so moni congolais oza ko critiquer qualification na biso
yo moyebi côté ko chai na ba Kabila ba Mbongo ba Shole ba Fayulu ba Katumbi ba Marel Vuvu donc gama bato na nyonso ba Delice Sanga ba Peru Wara ba Bibi Kapi moni ba Kerouin ma kira bato na nyonso fo sansa ba ntungu mo boiso reno ba onde bazara ba Congolais ba na Congo me ba bundisaka mboka na bango ezaka déstabiliser de plus en plus ndeloko biso ko to ko telemela biso to ko boya yango to bi Congolais tozana tango ya nzambe tango nzambe ako ede biso pe to mipesa tozala mutu moko ndenge bomoni to za qualifié na coupe du monde de la même façon pe tozolonga biloko ya est et surtout soki tozali ini bien que nayebi ke ba billet vert et commissaire intellectuel ba grand professeur ba diplômé ya minene ba yuma ba zoba ba koma ko déraisonner place ba raisonner. Alors, Tobandi, série à ba vidéo, Maman prophétesse Pascaline a décrit Misso Joseph Kabila. Joseph Kabila, Batobaza mon état dans silencieux, Balobi, silence nae ezali à sagesse, mais Maman Pascaline a découvert que Joseph Kabila azali bololé, azalakanae maëlete, pe biloko ebele vont me ba comme parce que so botike les gars vide, a osala ba dégâts. Ezaka Joseph Kabila te, Zoé Kabila, ezandenga famille na bango, okuta pe Jeannette Kabila peut réfléchir à Bajarona. Elle est la seule députée dans le Parlement dans l'époque Nabango. Elle a déclaré que Kinyarwanda fait comme 5e langue nationale. Est-ce qu'un Congolais peut dire ça? Zoé Kabila tourne à se retrouver devant le micro. À lobby, il y a comme une famille Kabila depuis 1997. Est-ce que tu lobby te mettre en cause? Au moins, les Congolais à mauvaise qualité, Babilimba, on peut, par raisonnement. Il y a 10e mairie. Attendez Kagame, Aouti Koloba, qui M23 est associé à Kabila, bien que Kabila y ait dans New York Times, dans le Baki, Moutokoloba y a M23 stupide, à Bengina nous paraît stupide. Et Kabila Joseph a servi dans l'armée patriotique rwandaise avant Afdel Bassala. Kabila avec un soldat rwandais. Après, comme président du Congo, de Congo, est-ce que vous avez parce que beaucoup de temps sont passés et les gens étaient figés dans les caméras, c'est une réalité. Or, ceux qui au côté au fond, ils ont une réalité. Voilà pourquoi Bissot concret non. Fati Azanan. Fati Azanan, pourquoi? Parce que la positivité à Maramba Fati l'équipe. La positivité à Maramba Fati l'équipe, c'est plaisir. Alors, Junior Kapaya. Si nous sommes avec Maman Pascaline, pour la ressent le plaisir na batebele baza kolanda biso. C'est parti. Kabila zalaka koloba nete pas zalaka mayele te. Azalaka kizengi azalaka zoba. Et yé koloba yeba ikaza mayele te. Azalaka komona question ka lobby en créer ba bombe. Mieux vaut pas le baba komela ye. Ba dicté ba ebise makambo loba depuis quand silence qui cachait des faiblesses justement mais est-ce que bino moko papi de soir de mettre papi de soir vous avez remarqué que depuis Kabila comment qu'on le bateau comprendre que azazoba comment Moutou qui a été président pendant 18 ans au habité que en 1999 RCD Goma a occupé est de la République démocratique du Congo pendant la question que Bazaki ba zoba Zoé Kabila tant afandaka na enya lo baraté to baraté Mukoloka fongola munoko pour la prestige akenda ko yebisa biso kuna ndenga kota na famille Kabila na 1997 donc batu mususu il faut mieux bavanda na bango silence parce que ça ba fongoli munoko buzoba bakobeta babaku. Merci, retour sur ce plateau Boki Maman Pascaline par rapport à Hippolyte Kanambe dit Joseph Kabila un usurpateur il y a identité. Beaucoup que famille n'a pas ondé n'a pas bazar n'a pas maël était mais vous comprendra que Azali un type mauvais parce que moi si né à la Kakabiso que mon mari travaille en silence et on a compris le silence était que à Zumbo pendant 18 ans on a attendu que Talinga zonga autrement des travail en silence après Coco accueilli Kokoma rebelle. Voilà. Alors historiquement capitaine en mémoire de la Coupe du Monde pour la première fois les lobozoka kombo nae et puis oh même biso mbaloyo les ali Chancel Mbemba yango yo kama solo yo
Plusieurs capitaines sont passés inaperçus, mais Chancel Mbemba restera éternellement dans l'histoire du football congolais. Ayela biso verbe moko banda makambo foot alobaka parole on etikala légendaire. La justice de Dieu yana. Ah Chancel. Alors Chancel avant Coupe du Monde, elle toi na lit au cours d'une déception. Oyo match moko topolaki. Ozaki maloba. Papa oyebisaki biso nini Chancel même le capitaine justice de Dieu yana. Oloki tindeka biso pour ça la plaisir sous makasi na Yohan depuis Bruxelles, sans oublier Nicolette Mwasi Pembe, le parfait des bonnes odeurs. C'est parti. Maman a bien Chancel Mbemba Mangulu tozo bunda pona mboka biso nyoso mais bitumba oto bundaka bato bazala misu ya komona bamona bato bazala misu ya komona te bamona te biso tokota na terrain so tolobi a bopesa biso ka litoi ya moke ya oyoka biso tosa makasi na kombo nzambe tobunda biso nyoso liti na biso ezalaki 52 ans lelo tozo opportunité na ba jeune ba ene énergie pasi kaka natali baleki na ngai baolela parce que ezalaki première pas na bango na Coupe d'Afrique ma miss na bango wana nzambe aza ya biso nyonso tobunda so nzambe apermettre bato baosepela na promettre bango na nzambe me boyoka biso toza eloko te me boyoka ta biso botikela biso 1 minute me toya mibali na mokili fo bunda oyo eza domaine na biso tobunda mpo tosepelisa peuple congolais toza ini nzambe aopermettre biso na nzambe aopermettre biso abatela bajeur nyonso bazonga bien nzambe abatela moko na moko na oyo baobakisa implice ya oya mpona kopesa force na groupe tozela ba maboko ofungama me toya mibali tobunda. Alors ba mondialiste tango bango yoyo parmi bango la monaki meshake iya mo eskize ngai esemo eleki so eleki mabe meshake liya alobi azana émotion akomi mondialiste. En fait nazo tia biloko nyonso que lobi tozo yamba baleo par retour ake kozala à la hauteur ya Coupe du Monde kapaya tindika biso et ça la fait plaisir na Léon Munzadi aza branché Hollande biso. C'est parti. Bon, tout finit micro. 52 ans après, tout le monde a quitté. Et puis, nous avons commandé tout finami. Bastien. Na jeune joueur nouveau en tout cas tout ça qui ensemble tout ça qui motivé il faut qu'on la qualifier parce que sur le petit match au niveau de match la depuis le Sénégal na cause à la claire la Kinshasa tout là si les lots sont là quand même avant match que pour passer la match au pour le Sénégal le monde côté du Sénégal tout le monde qui va faire le va siliki tout le monde qui on a les lots message qu'on a ba fan wana ba silika ki comprenez na ko ba ko comprendre ba les abali et c'est là bas beaucoup fois gagner moko soit signé soit tu vas contre Sénégal pour dire que ça na ba kota mais biso blessé wana tuta kamo tu vas qui il faut que le mondial et nzamba ça biso grâce donc c'est on a même pas il a évité pour la spéciale comment on a et ça premier joueur au c'est ça. Est-ce que vous imaginez d'appeler la première mondialiste? C'est bien le chac.
c'est étrange pour moi. Moni tango kolaki. Idée ya kopeta idée ya kopeta pour du monde. Il est là qui ou bien jamais de la vie. Peut-être que en 2022, la salle a émission na lobaki de quoi tu raté Coupe du monde contre le Maroc. Ngai afana qui na équipe nationale. Lobaki Nzambe ayebinga te il faut na beta mondial, faut que le mondial. Amen. Hier na meza ki bongo. Lobaki tu raté na 2022. Peu importe Coupe du monde et après, il faut na beta moi afana quitter l'équipe nationale avec honneur. On est en Angleterre un jour, bon, après Dieu sait, peut-être après mondial, on a merci Seigneur, qui se rêve na beti du monde et na tiki les RCP baya babeta. Donc prière mama et pour qui sami Dieu grand Dieu bon. Merci beaucoup. Amen. Merci à tous. Cette victoire elle est pour tout le peuple congolais. C'est vrai qu'on a galéré, on a eu du mal pendant toutes les qualifications, pendant toutes ces années où la sélection n'était pas à la place qu'elle méritait. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Donc merci au peuple congolais. De pouvoir donner cette joie aussi à tout le pays, c'est très fort pour nous. On l'a toujours eu à cœur depuis toutes ces années d'essayer de donner un peu de joie malgré les circonstances au pays. Aujourd'hui, j'espère que le peuple est heureux. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a un adversaire. Le match il est difficile, les conditions sont difficiles, la pression aussi est forte des deux côtés. Et le football, on est des humains, on travaille beaucoup pour faire le meilleur match possible. Mais c'est aussi la gestion des émotions, la gestion de la pression, la gestion des situations du match, de l'adversaire. Et aujourd'hui, on a réussi à gagner. Le plus important dans les matchs à élimination directe, c'est de gagner. Et aujourd'hui, on a gagné. Ça fait longtemps que je suis conscient du rôle que je dois jouer en sélection. Chaque fois que le coach a besoin de moi, j'essaye de répondre présent. Il a décidé de ne pas m'aligner aujourd'hui. Et la meilleure réaction à avoir, c'est de soutenir ses coéquipiers et d'essayer de répondre présent quand tu peux. Dieu merci, on a gagné le match au final, c'est ça qui est vraiment le plus important. C'est la plus difficile. Qu'est-ce que vous promettez au peuple? Je ne promets rien. Moi j'avais dit qu'on allait se qualifier, on s'est qualifié. Ah, vous avez promis la qualification? Moi j'avais dit qu'en tout cas, on allait tout donner et c'est ça qu'on a fait. Aujourd'hui on a qualifié le pays après 52 ans. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous reprocher aujourd'hui? 52 ans, le pays n'a pas été en Coupe du Monde. Grâce au travail incroyable du coach, il est venu, en 3 ans il a fait demi-finale, 2 CAN et qualification à la Coupe du Monde. Donc, il faut aussi valoriser le travail qui a été fait parce que ça n'a pas été facile. Là, je ne me rends pas assez compte, je ne me rends pas compte encore. Donc là, on va rentrer à l'hôtel. Demain, je pense qu'on ira à Kinshasa pour fêter avec tous les supporters. Il y a plein de choses à dire. Hein. Là, je suis dans l'émotion, je n'ai pas envie de dire tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, merci vraiment pour le soutien, pour toutes les qualifications. Ça n'a pas été facile. Donc voilà, aujourd'hui on l'a fait, 52 ans après, donc on rentre jamais dans l'histoire du Congo. Frustré peut-être un peu parce que tout le monde veut commencer le match. Mais après, on est une équipe, tout le monde doit participer. En fait, on n'était pas 11 titulaires, on était 26 titulaires pour moi. Tout le monde on était tous ensemble comme un groupe. Donc pour moi, c'était pas grave. Tozoya Tozoya. Après on verra. Ozui Chancel, Ozui Cédric, Ozuinga, Tofinami trop pour Namboka, pour l'équipe nationale biso. Maintenant lobaki 2022 to raté, Coupe du monde et ya. Avant la équipe nationale, au moins Nzambati Kabiso. Il faut na beta mondial. Il y a 2026 ceux qui après on a tika au moins na tika avec honneur et Nzamba salibiso grâce pota oyo na yebi ke peuple congolais allait na pota ya match contre Sénégal alors biso pe to zana mona mutema yango to lobeke to ko lâcher te to ke na motina suka et Nzamba sali grâce biso ba na ba nouveau joueur baye énergie sika et lelo to ki coupe du monde donc pour nga naza émotionné na ebi même peloni na koloba merci na sengi d'abord nzambe merci et na sengi merci na tout le peuple congolais et puis na chef de l'état président Fatih Beton batika bisoté ozomona na bino ba journaliste
nasengi bino merci même si ba critique tondimaka eza musala nyonso popola il faut accepter critique. Je les remercie déjà qui me prennent en exemple, ça fait vraiment plaisir. Mais après chaque histoire est différente. Mon histoire est telle qu'elle est et votre histoire elle sera telle qu'elle sera, elle sera propre à vous. Donc croyez en vos rêves et ne lâchez jamais ce que vous avez commencé. Chancel a eu qui n'a attaqué le ballon système. A attaqué le ballon le Chebi, donc gagné match ici. Liboumou. Là vraiment étalingate bi kotika nango. Bon, c'est que dans un kin bon fête bandaka. Bon, ezaka bon biso dozo mona biloko ezo le kakuna, dozo se palaté de boy que biloko continuer bon je crois que biloko est ma maman pe na pays. C'est ça. Aujourd'hui, on a la Coupe du Monde ou pas? Peu importe la manière. Donc, comme je l'ai dit à Chancel, plus le combat est difficile, plus la victoire est belle. Aujourd'hui, on a mis le football congolais sur la carte du football mondial. Donc, voilà, je suis fier de mes compatriotes et j'espère qu'on va aller là-bas avec des ambitions. En tout cas, plaisir ezali partager mikolo yobiso Congolais nyoso okutanina mopaya. Mopaya na zoloba ressortissant expatrié à pays mususu na pays aux alara. Yebise faut pe sakangambote na respect. Naza mondialiste. Italia qui était ngai congolais na kei. Il faut me respecter parce que je suis mondialiste. Ngai pe na pesi susu félicitations belé d'abord na ba joueur bango mais sans oublier staff technique. Mais ça la mutumoko ba qui peut être ba taka ba komona bango to komone tipenda. Tipenda de kolo corner. Corner na ye epesi Twanzebe achabi. Mais Twanzebe pa achabi azu coaching ya Chancel me balobine non kende chalokolo achalokolo bi ça nini ekoti. Donc chance na biso c'est Chancel Memba le capitaine qui mène le football congolais au port. Port nini mondial ya États-Unis. Ah prestige mondial ya États-Unis. Maintenant ce que ba joueur bazoya lobi na Kisasa ngai Saint-Thomas lokola na soko monite kondimate bazo tchelo ambiance ya ba joueur na kati ya bis sikoyo ye moko le capitaine de l'équipe Chancel Mbemba ai la JCD yana botala ndenge ambiance ezalaki na kati ya bis qui to connaît leng. C'est parti. Célibataire passe célibataire. Ça c'est Grady. Ah, ça c'est Gino. Yamba. Monica. Bayeye. Ah, célibataire. Baboya qui est tozo lukaka kamona luka mwanya. Ah, beton. Ah, Bisaka. Viva Bisaka. Ah. Bakala mwana yo. Mwana moko yo. Bisaka. Telema. Bisaka. Identité. Mignon garçon, identité. Capo Baguetta. Capo Baguetta. Yadidi. Toujours Yadidi. Ah, Steve Vieira, mets-toi la mboka. Avant célibataire, mets-toi la mboka. Eh, Bichacha. Elle. Oh.
botala bien na biso Roger Itoto. Roger Itoto. Oh bien na biso. Tozwaka ba conseil ebele. Oh mutabiso pasteur. Yawale. Oh kaembe. Oh Elia. Elia. Oh bota la petite famille. Yo. Quelle petite famille. Merci. Soutien makasi bilamba ekobima ba costume ekobima na couleur ya léopard. Mikolo yo lisolo ezaka ya léopard. Mikolo yo toza ba mondialiste. Mikolo yo juin yo siko eloko nini ezosenga. Avant tokoma juin liwa ekipaka HT. Yo congolais senga nzambe grâce à permettre yo ozala vivre pe coupe du monde yango. Oui, le kaka wana mingi tozalaka te, mingi tomona te, toyoka masolo. Yambala oyo, babiso oyo, tozoleka ngo nzela moko na bana na biso, na bandeko na biso, na baya na biso, na baleki na biso. Oyo ezali histoire, oyo biso sikoyo tozokoma histoire. Deuxième fois na Coupe du Monde. Merci na Junior Kapaya. Merci na Efeke Sombe. Merci na Mama Yohan. Merci na Mama Inej. Merci na Mama Sharon. Bino Nyonso. Na pesi bino mbote toutes les mamans du monde. Na bosanité. Maman Marie Maké c'est maman ya fait rigola. Na pesi mbote place parce que moi na yope aza ko honorer batu. Lelo ezali le 4 avril d'accord Arena. Sans oublier rendez-vous pe ya le 2 le 3 mai. Par contre, hier samedi, au moment d'achat tabet mais à la hôtel tenir ma nation ba maison mère ba kendo to liselela ba spiritas bango ba ya kité mais bango nyonso bazo sala kaka lokumu ya Congo omoninga na recommanda kabino bolingo ya Congo na ya ba batela babotana toujours bobo sana évangile amour du Congo et des Congolais. Bye bye.